Bonjour à tous ces grandes familles du programme Réflexion. J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. Je viens pour donner ma participation concernant la question qui nous était posée cette semaine. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais ou c'est un péché qu'un mari, un conjoint, un homme puisse taper sa femme? Je me suis posé cette question, quelle est la différence entre mauvais et péché? Ce sont deux mots différents, mais qui ont le même sens. Ce qui est mauvais égale à péché. Ce qui est péché égale à mauvais. C'est plus facile parfois d'accepter qu'on nous dise ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais qu'ils nous disent ce que tu as fait, c'est un péché. On se sent plutôt blessé. Mais pourtant, ce qui est mauvais, c'est aussi un péché. En cours, je peux donner la définition de péché comme rater la cible. Ce qui veut dire, un homme qui tape sa femme, il a raté la cible. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une seule chair avec cette femme. Comment un homme qui s'aime, un homme qui connaît sa valeur, un homme responsable peut oser lever la main pour taper sa femme? Je vais souligner quelque chose. Il y a beaucoup d'hommes qui ne lèvent pas la main ou le bâton pour taper leur femme. Mais il y a beaucoup d'hommes qui tapent leur femme avec des paroles qui sortent de leur bouche, des paroles blessantes, des paroles qui font mal, et qu'il y a des femmes qui préfèrent vaut mieux me taper que me parler. Ces genres de paroles, ces genres de phrases, ces genres de mots. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. J'ai une question avec tout le respect que je dois à tous les papas, à tous les maris, à tous les conjoints. Qu'est-ce qui t'anime ou qu'est-ce qui te pousse pour lever la main à ta femme? C'est un caractère qui t'a créé? Ou parce que tu as grandi dans cet environnement où tu voyais ton père qui tapait ta maman, où tu voyais tes oncles qui tapaient aussi leur femme? Qu'est-ce qui te pousse? Ce sont des questions à se poser. Car il y a beaucoup d'hommes qui tapent leur femme parce qu'ils ont vu que dans leur maison, leurs parents, ils faisaient pareil. Ils vivaient la même chose. Ils pensent qu'aussi, aujourd'hui, les mariés, ils peuvent faire de la sorte. Pourtant, ta femme, c'est ton propre corps. Pourtant, ta femme, c'est ton prochain. Surtout aujourd'hui, j'écoute souvent, aujourd'hui, Papa Lumière a traité de souligner quelque chose. Il y a beaucoup d'hypocrisie au milieu du peuple de Dieu, au milieu même des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de frères aussi qui tapent leurs femmes. Le problème, ce n'est pas bien prêcher. Parce qu'un pasteur, un frère peut bien prêcher, peut beaucoup prier, peut avoir l'onction, mais ce ne signifie pas qu'il prie, qu'avoir l'onction, qu'il bien prêché, que tu seras un bon mari. Vous savez pourquoi? Même la Bible dit, quelqu'un qui est en Christ, hein, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle. Il n'y a pas que le spirituel. Il y a aussi le changement de caractère, de mode de vie. Parce qu'il y a des pasteurs, il y a des frères aussi qui n'étaient pas éduqués. Ils ont un mauvais caractère. Même que tu deviens pasteur, tu dois apprendre. Même que tu deviens un frère aujourd'hui à Christ, tu dois apprendre. On ne peut pas dire que c'est les païens qui se comportent de la sorte. Oui, il y a des païens qui tapent leurs femmes. Mais je peux vous dire aussi qu'il y a des païens qui n'ont jamais tapé leurs femmes.
Quelqu'un va me dire, oh non, la femme que j'ai aujourd'hui, c'était une erreur de jeunesse, c'était pas vraiment mon goût pour des serviteurs de Dieu, des frères vont dire non, c'était pas la femme de la destinée, mais avant tu étais l'homme de quoi? Avant tu savais pas? Non mari, non conjoint, nous devons changer. Vous devez changer. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu ne te rends pas compte, mais sache-le qu'un jour, si tu continues avec ces habitudes, tu vas vieillir seul. Tu vas vieillir seul. Et Ephésiens 5, il nous dit quelque chose. Si vraiment tu aimes ta femme, dis ceci. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, haït sa propre chair, mais il la nourrit et la prend soin comme le Christ a fait pour l'Église. Papa, si tu as de l'amour pour toi, tu auras de l'amour pour ta femme. Tu prendras soin de ta femme. Ah, tu vas dire, c'est son corps, je la tape. Non, mais le corps de ta femme, c'est ton corps. Oui, elle sent mal, elle sent la douleur, mais elle devient ta propre chair. Elle est devenue ta propre chair. Si tu as de l'amour pour toi, tu auras de l'amour pour ta femme. Et moi, personnellement, je peux te dire comme ça. Un homme qui tape sa femme, c'est un homme sans personnalité. Un homme qui tape sa femme, c'est un homme sans valeur. Un homme qui tape sa femme, ce n'est pas un homme de valeur. Oui, il y a plusieurs façons, ou plusieurs moyens par lesquels on peut corriger une femme, on peut enseigner une femme, on peut reprendre une femme. Il y a plusieurs façons. Et je suis aussi consciente qu'il y a beaucoup de femmes qui mènent leur mari au bout de leurs limites. Oui, mais ce n'est pas la raison par laquelle tu peux oser la taper, ouvrir ta bouche, à faire sortir des paroles blessantes. Car aujourd'hui, si tu ne tiens pas en compte, sache-le qu'un jour, tu trouveras un bon fils, un beau frère qui va taper ta sœur, qui va taper ta fille. Quelle sera ta réaction? Et ce qui est triste, beaucoup de filles sont devenues, comme on dit, défensives, agressives dans leur mariage avec leur mari parce qu'ils pensent que leur mari peut les faire la même chose comme leur papa faisait à sa maman. Et aussi, c'est triste encore quelque chose que je vais souligner, il y a beaucoup de mamans âgées, surtout ici en Europe, voire même des mamies, qui sont en train de mener une vie qui ne correspond pas à leur âge. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup ont eu de ces problèmes dans leur couple, dans leur mariage. C'est comme un oiseau qui était dans la cage. On l'a ouvert la porte, il est devenu libre. Il y a beaucoup de ces femmes qui sont en train de mener une vie comme des petites gamines, comme des jeunes filles. Pourtant, elles sont devenues des mamans et des mamies et que parfois, ça fait la honte. Papa, vous ne pensez pas que souvent, ce n'est pas dû à ce que nos pères, à ce que nos grands-pères ont commis avec leurs femmes? Oui, il faut tenir en compte cela. Ce qu'on t'aime pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ce que tu aimes qu'on te fasse, fais aussi aux autres. Lis ici, c'est 31. Que tu sois croyant ou pas, la loi de la semence, c'est pour tout le monde. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il la moissonnera. Un conseil pour tous les hommes qui tapent leur femme. À tous ces pasteurs et frères en Christ, tu ne veux pas de cette femme, elle a une famille. Peut-être il n'a pas de famille, il y a une assistance sociale. Il n'y a pas d'assistance sociale, il y a le tribunal. Il n'y a pas de tribunal, trouver un moyen séparé. Ce n'est plus la femme de ta destinée, ce n'est pas un problème. Ce n'est plus la femme de ton goût, ce n'est pas un problème. Mais ne tape plus cette femme. Ne tape plus la fille d'autrui. Parce qu'elle a de la valeur aux yeux de quelqu'un qui est mort sur la croix. Car il a de la valeur à ses parents. Tu ne veux pas d'elle, sépare tranquillement avec elle, mais ne la tape
le Seigneur vous bénisse. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à toi, Papa Lumière, et toute l'équipe. Et à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous. Je reviens encore une fois pour pouvoir donner ma participation concernant la deuxième question. Car je trouve que 10 minutes pour répondre à ces deux questions qui sont vraiment très importantes, c'est vraiment perdre de temps, Papa Lumière. Voilà pourquoi je cours avec le temps pour pouvoir donner ma participation concernant cette très belle question. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais ou c'est un péché qu'un parent ou des parents puissent taper son enfant ou leurs enfants? Je commencerai par dire ceci. Tout dépend de l'éducation que chaque parent veut donner à son enfant ou à ses enfants. Il y a un proverbe qu'on dit, on donne ce qu'on a. Alors, tous les parents n'éduquent pas de la même façon. Il y a des parents qui pensent que pour que les enfants puissent obéir, puissent être corrigés, ou voire même changer, il faut les donner un peu de fessée. Il faut les taper. Ils jugent cela. Il y a d'autres aussi qui disent non, c'est tout à fait normal. Quand il fait quelque chose, je les tape. Je fais ceci, je fais cela, je lui donne des fessées. Peu importe les choses, je peux les faire parce que moi, j'ai grandi comme ça. Dans son environnement, c'est comme ça. Aujourd'hui, si je suis devenue cette femme, cet homme que je suis, parce que mon père, ma mère me tapaient. Et aujourd'hui, je suis là. Alors, ils jugent aussi reproduire la même chose dans leurs enfants. Il y a d'autres aussi qui disent, il y a des situations qui sont nécessaires que je puisse donner un peu de fessée ou lever un peu les bâtons pour taper ou pour corriger mon enfant ou mes enfants. Tout dépend de la manière qu'un parent ou chaque parent veut éduquer leurs enfants. Mais il y a quelque chose que je vais attirer attention à tous les parents, quels que soient les parents, croyants ou pas. Il faut tenir en compte les époques et aussi l'âge de l'enfant. Dans ton époque, ou dans mon époque, moi personnellement, mon père, ma mère pouvaient me taper. Ou un oncle, la tata, parce que j'avais fait quelque chose. J'ai appris. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des choses que je n'ai pas fait des fois. Parce que je savais très bien que quand on me tape, ça fait très très mal. Et je pense que chacun d'entre nous qui est vécu en Afrique a compris cela. Quand nos parents nous disaient qu'ils vont te taper, ils vont te taper vraiment. Ici en Europe, même les taper d'ici, je vois un peu léger. C'est vrai qu'il y a des parents aussi qui dépassent leurs limites. Et voilà même pourquoi aujourd'hui, ici en France, je ne sais pas si c'est dans toute l'Europe, il y a une loi qui a été votée que c'est interdit même de donner des fessées à son enfant ou à ses enfants. Il y a des parents qui sont favorables, il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec cette loi. Mais quel que soit favorable ou pas favorable, si nous voyons bien, cette loi était votée parce qu'il y a, comme on dit, la maltraitance dans la vie de beaucoup des enfants. Il y a beaucoup de parents qui maltraitaient, qui blessaient, qui faisaient du mal à leurs enfants à cause des taper, à cause de donner des fessées. Alors, est-ce que c'est la solution pour tous les parents? Est-ce que tous les parents font de la même façon? Non. Est-ce qu'il y a des parents qui tapent? Oui. Est-ce qu'il y a des parents qui ne tapent pas? Oui, il y en a aussi. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Tout dépend comment les parents veulent éduquer leurs enfants. Tenir en compte l'âge de l'enfant est très important. Pourquoi? Parce que papa, maman, les parents, un jour, tu risques que ton enfant lève la main sur toi.
C'est triste, surtout aussi dans des parents africains, à ceux qui tapent encore leurs enfants dans un âge avancé. Non. Il faut tenir en compte l'âge de l'enfant. Moi, je suis une maman, mais une maman aussi croyante. Je prends comme aide la parole de Dieu pour pouvoir éduquer mes enfants. Qui ne veut pas dire que moi, je ne tapais pas mes enfants. Oui, auparavant, j'ai tapé aussi, mais ça fait quelques années que je ne fais plus parce que j'ai pu comprendre certaines choses concernant l'éducation de mes enfants. Déjà, mon mari, ce n'est pas quelqu'un qui vraiment tape les enfants. Mon mari a toujours cette habitude de prendre du temps de dialogue pour parler avec les enfants. Moi, ce n'était pas vraiment le dialogue. Il a fait quelque chose, je n'ai pas aimé, parfois, j'ai date. Mais j'ai pu voir que la façon que mon mari mène les choses avec mes enfants et la façon que moi je mène, souvent même les enfants ils disaient, hey, maman était plus dire que papa est cool. C'est pas papa poule, papa est cool parce que papa peut voir des choses, parfois c'est pas bon, mais il prend le temps pour dialoguer. Mais moi souvent c'est pas le dialogue, c'était tapé. Mais je peux vous assurer que tout cela c'est fini. Aujourd'hui, j'ai pris aussi ces temps de dialogue avec mes enfants et je trouve une des meilleures façons de pouvoir éduquer nos enfants. Les époques sont différentes. Les époques sont différentes. Les enfants, surtout d'ici, de l'Europe, ont leur façon d'être éduqués. Oui, je ne peux pas dire qu'on doit prendre tout de leur époque ou de cette actualité. Non, il y a de bonnes choses dans ces temps. Il y a des bonnes choses qu'on a vécues aussi. Il y a aussi des mauvaises choses. Alors, c'est trouver le juste équilibre pour pouvoir éduquer nos enfants de la meilleure façon. Et la Bible même nous dit concernant cela, Proverbe 29, chapitre 29, verset 15, la Bible nous dit ceci. Les bâtons et la réprimande donnent la sagesse, mais les garçons livrés à lui-même fait la honte de sa mère. Oui, je ne dis pas que les papas ne sont pas, je ne dis pas que les parents ne sont pas affectés quand ces enfants se comportent mal, quand ils ont des attitudes qui sont mauvaises. Non, mais la maman sent de plus. Parce que c'est elle qui a porté les 9 mois. C'est elle qui a passé des nuits et des jours sans dormir quand l'enfant avait la fièvre. Voilà pourquoi quand nos enfants font des bêtises, nous voyons que la mère est plus affectée. Parce qu'elle a porté cet enfant. Alors, je dirais ceci que il est très important que chaque parent ou les parents tiennent en compte la façon comment éduquer ou comment corriger, comment enseigner ou comment faire comprendre nos enfants. Et beaucoup des attitudes que nos enfants montrent souvent, ce n'est pas parce qu'ils sont mécontents de quelque chose, parce qu'il y a eu quelque chose à la maison. Souvent, des choses viennent de l'extérieur, de l'école, avec les potes, avec les amis, etc., etc. Et nous, surtout les parents africains, on n'a pas ces temps de dialogue avec nos enfants. On pense que l'éducation, c'est donner à manger, donner à boire, donner les vêtements, donner les Nike, donner les Adidas, la coiffure, tout ça. C'est bon, ça fait partie de l'éducation. Mais à aucun cas ne remplace pas ces temps de dialogue, ces temps de se promener au parc, ces temps d'aller peut-être voir un film, ces temps peut-être de l'écouter, de savoir comment c'était à l'école. Peut-être c'est ce temps que l'enfant cherche. Et beaucoup de parents n'ont pas ces temps-là. Voilà pourquoi souvent on veut taper les enfants et parfois inutilement, je peux dire. Par contre, la situation peut-être c'était ne pas cela. Voilà pourquoi je dirais ceci que c'est quelque chose à faire très attention. Il n'y a aucun cas aussi l'école est là pour éduquer ou l'église. Non. L'éducation de nos enfants commence à la maison. L'église soutient, l'école soutient ce que les parents commencent déjà à la maison. L'école, il y a cette discipline d'éducation civique et morale pour aider nos enfants à savoir
comment vivre, comment se comporter. L'église a aussi l'écodime qui est là pour pouvoir aider aussi les enfants selon la parole de Dieu. Comment vivre au milieu d'autres enfants, comment être dans cette société, dans la maison, partout, etc. Mais en aucun cas, l'église et l'école sont là pour remplacer l'éducation des enfants. Alors, dans les paix que je peux dire, c'est celle-ci. Malheureusement, on n'a pas de temps. Merci beaucoup à tous les abonnés, Papa Lumière, à toute l'équipe qui est derrière toi. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite. Bonsoir. Ezali ngai yabino, c'est Isabelle. Naye lisusu, to solo la moke, to partager, ça la bien. Ça fait longtemps vraiment, vraiment kenga makasi. Tozu mwata, tubandaki ko solo la te. Lelo naza vraiment na esengo ya ko solo la na bino. Bonsoir na babone na biso. Bonsoir na ba ndeko na nga nyonso. Otozo faire partie na réflexion. Bonsoir na yo Papa Lumière Kambulu, Nzambe Alola apambola yo. Lelo tozali na sujet moko, on peut dire un peu tabou. OK? Sujet ya lelo ezolobela, est-ce que ndenge question ezali kobeta mwasi ezali malamu, ezali mabe, ezali lisumu, kobetaka bana ezali malamu, ezali mabe, ou bien ezali lisumu. Bandeko na ngai, sujet oyo ezali sujet moko très sensible. Je vous le dis vraiment, ezali sujet moko très sensible. Quelque part, l'obamaka vraiment mingi te, hein? Tochaka ngo mingi à côté. Pourquoi? Question oyo yaki nazwaki grâce ya kokende kokutana kosangana na baninga oyo ya église moko songolo basalaki séminaire. Vraiment séminaire à kitoko. Toyekolaki epele, nga nazwi ya ebele. Mais nayaki ko comprendre ezali na méthode moko église wana esalelaka. Soki basilisi prédication, pasteur na bango apesaka temps ya ko poser ba question. Okomona mutu na mutu abandi ko poser question concernant mateya balongolaka baduti. Ah na sepelaki ngabi wow, baza na façon de faire ya bien. Kamisusu mona yoki mateya, mais azana ba question atuna tellement occasion ezate ya ko poser ba question wana omona ke na duti na ndako. Ngana sepelaki na méthode wana vraiment Nzambe a pambola yo pasteur, ozotala nga na pesi mbote na pasteur oya utaki musika vraiment atikaki libota na pona koya ko pambola ville ya Mulhouse. Que Dieu te bénisse pasteur. Après ça mateya ezalaki na frère moko a posé ki question oyo. Abi est-ce que kobeta mwasi eza mabe, kobeta bana eza mabe ou bien eza lisumu? Bandeko na ngai epesaki suspense. Epesaki suspense, nani ako répondre à question na parce que na temps ya mituna ka pasteur te muta répondaka. Donc na temps ezalaka mutu nyonso azali na réponse, apesaka réponse esima nango bazuita na bango ya kosolola, eza vraiment ta mo kitoko makasi. Epesaki difficulté parce que on a payé opinion, on a payé opinion. Mais malheureusement, et si là qui était toujours qui conclusion, disons, donc comment qu'il n'a soukate parce que effectivement il fallait qu'on respecte le temps. Qu'il c'est si là qui toujours que moi quelques minutes il y a situation oyo, hein, il y a pas question et voilà, c'est là qu'il faut qu'on kata. Na koka bona wana ndenge zala kaka to pesa na bambote, na bandu yoka. Donc ils a que les solo mots qu'il fallait continuer. Na mituni, pourquoi pas na poser question? Pourquoi pas? To solo lango bande kona ngai. Kobeta mwasi, ezali mabe, kobeta ban. To solo la na ba papa. Ba papa boya.
Tout solo là, papa Langai Boya, je vous aime tellement. Vraiment. Boya tout solo là. Ezali leki na bino. Ezali yaya na bino. Eza ser na yo. Yaka tout solo là. Bandeko. Kobeta mwasi eza mabe. Kobeta bana eza mabe. Na ko expliquer. Boyebi. Papa. Kobeta mwasi eza na conséquence makasi. Kaka na nzoto ya mwasi. Psychologiquement aussi. Eza problème. Ata na bana. Meto banda na mwasi. Comme tayaka na bana eza ka mama ta. To banda na mama. Ba papa na ngai. Okozwa mwasi na yo. Obeti. Ovimbisi liso. Obeti. Obuki loboko. Obeti. Ovimbisi. Je sais pas, monoko. Si manango va soler les cils nango. Ah, limbi sanga chérie. Vraiment, je suis désolée. Il fallait pas. Mais pour les qui c'est qui, hein? Il fallait pas et tout et tout. Bon, continuez. Les lobeti. Lobi obeti. Lobi anoko no beti. Ou bientôt diminuer. Les lobeti. Olexi 2 mois beti. Olexi 3 mois beti. Omoni nzoto oyo papa yozo beta. Kasi mwasi na yo. Nzoto wana lelo ebetami. Lobi ebetami. Ezo kwa kimile bapasi na kati. Oyo misu ezo monate. Nzoto wana ebetamaka tout le temps. Ezo kwa kimile maladi. Oyo misu ezo monate. Nzoto oyo ebetamaki. Oyo ebetamaka. Mémoire banjo beba. Donc quelque part moi ça comme à niveau moko boye azomi yebate azanani. Moi ça comme à niveau moko boye a comme qu'on se sentir diminué, à perdre de valeur. Ce que les moi ça perdre de valeur, kaka moi si t'as perdre de valeur parce que mon toi dit kaka ezalaka maman, papa père dit kaka. Ok, papa père dit kaka. Mais mingi maman un problème moko to koma ko remarquer ezalaka mingi ce qui moi na a baby na éducation surtout ba papa bazwa ka faute nous balatisa ba maman. Mais ce qui moi na azo réussir éducation eza bien ba papa ba tout akatolo. Ah ouais alandi ngai. Ce ko po tout atolo ki alandi yo. Papa pesa kanini. Exemple nini papa la sakananda kuna bana. Poyo tout atolo lobi. Ou bien poyo critiquer maman lobi. Bana wana bakomaka pareil. Ba memaka nini. Oyo kaka bomba monaka. Okuta mbali moko soka bandi ko beta mwasi awa. Lokola obunda na muninga na mobali. Ba misusu presque ba mona ngona nda ba koli na mo. Mususu soke bandi ko beta mwana. Orondima teke tata na ye wana. Pona nini? Ya koli bongo. Siko tellement koli bongo, pona ye eza normal. Para biso papa biso banda ko beta, eza nango normal. Amoni yango normal. Eza na liloba moko bo esala kanga pasi bande konanga na yo kango trop. J'aime pas. Il faut to tika ngo to tika bande konanga. Bitumba na koswana na libala ezali pilipili na mungu ya bolingo. Ah! Maman. Papa. Hey! Ils ont vrai temps? Nako revenir na maloba na ngai. Omoni nzoto wana, tant mususu obeta tellement trop, otiki obeta ka soute. Hein? Babeta ko soute. Mais après 3 ans, après 2 ans, après quelque temps, nzoto bando refoulé ba passe. Nzoto ne bando refoulé ba passe. A comme le boko tam sous se vimba ka dans les vides. Musu so komona ka fanda so ka fande minutes so ka pa piquer crise akwe. Même si so komona mutu wana koma ko rêver, atika la ke moi lekani. Ay pour rêver trop hein. Kasi yo komisa bando rêver. Kobeta esa na conséquence ba papa.
ya na conséquence makasi ta mosusu makofi obeta wana ke na kobote eloko moko na kati okama mokomisi ovandi kaka bomwasi pou akoya kufi eza kaka noko na bango asengaki apiaki te eza kaka eza te eza bamakofi wana nzoto ya nkesaki mpo aza mwasi na yo mpo na nini te to adopte kosolola eza na basi mosusu je le sais soki nga babeti nga te nayoka bien te ya na ndeko moko apesaki témoignage wana fo luka problème mobali ne abeta parce que amesana na ye ndeko na nga makambo wana mosusu ezala nango kaka bomoto te ejouaka rôle na spiritualité eza na bamisusu déjà bakotisa bango semence moko ya mabe sans le savoir devoir na yo kotortiraka kaka mwasi na yo devoir na yo kozalaka kaka victime ça veut dire yo oza wana mpona koprovoke problème epai ya mobali na yo abeta yo comme ça lere mobali akobeta yo tout comme yo kokufa na maboko ya mobali wana ebiso tokobénéficie mobali wana nakoexplike bamama sikoyo mpe na bamama mama yo lingaka babeta yo po esako bien yo lingaka babeta yo po osentir aimé so babeti yo te ozo se sentir que ça marche pas ça manque quelque chose na bolingo wana fo mwa piment na yo lingaka babeta yo sikoyo ozo kokomisa papa nani bien olingi papa wana koma nani lobi bapapa bondimaka eloko wana te ya mabe okobeta mwasi tant parce que ye a provoqué yo et bon soko beti na esika moko pon nzota mwasi eza mystère akoya kufi papa na boloko bana batikani mitelengano kobeta mwasi eza mabe papa kobeta bana ya mabe imaginez okozwa mwana na yo obeti ye vraiment tamso mwana okokofanda te tamsusu mwana perde eza kaka pareil hein na mama abandi ko perdre kiboye abandi koma timide asololaka te alobaka te yo papa ti ozokotaka na ndako mwana abandi okima mwana na mwana bandi oluka esika na ye bakomi mal à l'aise minzoka papa ye nzala esili toya tosolola toyambana me yo soko okoti kaka na ndako bana bandi oluka bisika soki okoti kaka na ndako mwasi bandi okende na cuisine bandi osukola na basani eza propre po azobanga papa na ngai eza logique te eza nango logique te eza bien te esisaka valeur mwasi oyo asilaka valeur na libala automatiquement mobali wana paza na valeur te automatiquement mobali wana pa na valeur te bandeko na ngai ezali na basi mosusu okotala ye bolobi ke mama mwasi mpe elongi yango ezala kaka lokola soki ndenge nini otali elongi ya moninga mwasi obi oyo mpe azalaka mawa ye mpe nini yango kaka boye mais okomona papa wana na miso ya bato c'est l'homme le plus heureux plus gentil asekaka gentil mais mwasi azokoka kobomba te donc oyo ezalaka na kati ekoma obima na elongi na ye akosala l'effort mais oyo azali na miso akomona akomonaki ça ne va pas papa mwasi ovandaka na ye na ndako alelaka ta mosusu mpo obetaka ye te boyebi bapapa na ngai eza na kobeta mosusu eza nango makofi te ya mafinga papa soki ofongoli monoko mpona ofinga mwasi na yo soki azofinga mwasi na ye bato bakokomituna mwasi na ye vraiment est-ce que bakoseka mpe après epesi somo oyoki na somo sikoyo bapapa mafinga wana efandaka ezwaka place parole eza na pouvoir bandeko parole eza na pouvoir makasi bible elobi nzambe akelaki mokili na maloba alobi tika ete ezala
ebandi kosalema ebandi kokokisama etikali oto vivre lelo maloba na Nzambe papa yo kofinga mwasi na yo ebandi otikala ebandi croire na maloba wana yo lobaka na ye tu es moche tu es inutile yo vivra kaponga na zali soki nga lelo na tiki yo nani akozwa yo ozalaka pena mayele te oza vraiment zoba zoba olataka lokola kizengi papa pona nini papa nanga eza na bato mosusu kaka maloba wana teleme kotaka obeti ye te okamwaka mutu mokolo mosusu pape apike kre eza kwe pona nini etondi ba misusu bakomotika bana mutu edoki eza na ndoki te eza ndoki te bandeko nange eza na conséquence ebele eza mabe uta na situation pareil lelo azosa sortir eza ka makambo ya Nzambe fo Nzambe alinga epe fo zala na esprit soki tokoka te etikalaka bandeko nanga je vous le dis etikalaka nayokaki frère wana la azoloba aopose question na ezouta na kati soki ezalaka tout de suite une dame a posé cette question là je peux dire bon voilà eza situation ya ma femme mais c'était un monsieur bandeko le tomone ebele tozomona ebele ça fait de la peine pour moi c'est yozobeta soko baluli miso na sima ozali na ba petite sœur ozali na ba grande sœur ozape na bana ya basi soko baluli miso na sima kaka ndongo ozofinga mwasi na yo bolole kizengi moche mais tu es venu d'où? Tu es venu d'une femme. D'une manière ou d'une autre, tu insultes aussi ta maman. Parce que tu es venu d'une femme. Papa, tu peux savoir maman respect. Papa, vous avez monté à l'Iboso, on zamba kelaki. So fan si moi c'est beau solo là. Beaucoup solo là. Ce qui dialogue est simbate, vous saluez autrement. Mais kobeta te. Et s'il sera valeur à bon moi si. Yana papa muso ko beta moi si na miso bana. Aussi si valeur na yo, aussi si valeur ya bana, aussi si valeur ya mama wana. Et ça bien te papa. Non, ko beta moi c'est ça mabe. Ko beta bana, et ça mabe. Omoni ezali na situation mususu toko loba. Moi na soka sali faute. Okoki ko reprocher autrement. Mais ce qui est comme que simba ya nzoto, so ko beti fessier. Et c'est le comme sous. Mais yo ko zo moi na peno beti eti na niveau moko bo, eza bien te. À part ça to le bela pe kaka fessier. Na yebite so kinga na zala kanga moko. Bo remarquer les kambo na yebite ba mama surtout. Na ko kolobela siko ba papa te. Ngara mama. Au moins na sali penelo ko a débordé. Et sali vraiment bien te. Mon ali beti fessier. Tant sous le ria okende kolela yo sotika moteme oki pasi mwana ngai na beti na yoki mawa. Mona na zongi. Na bia yaka ya to solola. Mon poni na beta ki ofesi wana. Po sali oyo sali wana sali. C'est pas bon. Ko sala kangote. Pone tibo moni ngapi na yoki mawa po yo leli. Tout ce que tu dois attendre ya dialogue na bana. To la bana. Ba foti ko zanga kate mais to solola. Ma papa, c'est pareil. Ma papa, ozwa katambo solaka na ba maman. S'il y a quelque chose, ils ont bien te, bo fanda bo solola. Je sais. Et mon copain ma maman peut te le kanaka. Mais pour maman le kanati, a comme un niveau qui a provoqué papa betaye, ça veut dire cette maman aussi elle est malade. Ou bien malade inaye, azala qui contaminé, comme on a papa na kobeta maman na bango. Ou bien, ezali ba on a lobby, ezali spirituel et salaka. Déjà, ça a déclaré ndewana. Yé devant neko détruire ba vie à mibali. Ça veut dire, so kinga ba betingai, mobali en fa quoi ya conséquence. Papa, bo miwe la kapeti. Bo miwe la kapé.
eza bien te, eza digne te. Eza digne te. Yokola sa makasi nune sona mama. Eza propre te. Et si ça a valeur. Je vous l'ai dit. Oui, ezali na papa moko a betela kabiso lisolo. Na salue papa Mabis na Angola. Mobali ya mama Bamba. Papa Mabis azali papa oyo alakisa ngai mosala. Ngana azalaki maître na ngai ya froid. Ngana sala froid. Na salue pe ba collègue na ngai nyonso ya Mabis électro divers na Angola. Partout bozali ba misusu to panzana quoi. Papa wana babandaka kotambola si je me trompe pas 6. Papa na biso wana bazalaki bango 6 ba marié. Babando sande nini? Epesaki bango mwa mbilinga na ba mama na biso pona ko bimaka okenda omelaka quelque part. Baya kozwa idée. Tobando sala chaque semaine to andokende komela na ndako ya muninga moko boye. Babi po difficultés à la te na basi na biso to sala nde wana. Ba commence la tourner wana. Bon, bazalaka soki bakena ndako ya muninga moko boye. Babanda kokuta mwasi na toujours. Soki azana blete atie écharpe akangi liso. Soki akanga liso te loboko akangi kitambala. En moko pe muninga na bango na pe na miso baninga na ye ako déborder mwasi na ye vraiment. Mais tout le temps, bazalaka après ba rencontre na bango les jours de travail. Mona ba solo la entre bango. Ah mais non. Un tel pendenga ganga trop, c'est pas bon, hein? Ah te va na miso na biso pe ça sou bien te NDD to ko kene sou kunate. Bande kona ngai. Les jours nous sous to fanda bona musala, il y avait pas vraiment de travail. To fanda to solo là. Aketa komela pa muninga na bango wana. Le bakomi bakuti sikoyo muninga na bango asatenda kubakanga. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bakuti talaka en Afrique, basangani 3 4 allez, kotonge bandi. Ah puis ça. Yona komona tenda nganda kosala. Moi ça na ma kam. Tika. C'est quoi un tel hasard? Pas en hôpital. Ou madame nae. Ou madame akangi biloko akei. Nzamba lola. C'est ka beti sou moi aussi. Moi makambo to ba photo solane yangoyo. Ba voisine babi non, c'est pas ça. C'est pas ça. Histoire est changée. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que bandi ko moi c'est bayaki? Abi non. Moi ça bandaki ko tumba mbisi. Parce que ayebaki ke boko ya. Azo bomsa ndenge ezala kaka. Mais tellement pe papa azalaki mutu moko ya bakanda makasi. O biso to surnommé to bongise sikanto lobango aza muta makambo makasi. Papa siko azaki muta makambo makasi. Ndenge kenda ke zonga ya yaka ya utaka musika te temps abanjo beta mwasi. Balobi lera beti mwasi azui mbisa banda kotumba tia côté. A classé vraiment bien. Balobi mwana mwasi on lera zongi pa papa zalaki. Pa voisin balobi moto zo baté to ko pesa explication na ndeni parce que c'était tellement vite. Babi a lokoti tata. Ça fait de la peine. Azo permettre te donc azo tike la tata tanta koya na si. Donc a sali tout le travail kaka dans l'espace. Donc a petit papa. Tino au niveau papa ko evani. Papa qui se retrouver wapi? Dans l'hôpital. Dans le centre na biso ya quartier médical. Moi si lera moni bongo, balui aleli na pasi na mawana soni parce que il fallait pas le faire. Parce que comment mais moi si ba betaka awa mikolo nyonso. Azalaka ndena biloko yo. Alors bien exact tout ko simba. Donc exact c'était tellement vite. Mama yoki mawa. Albi ngai na koka kobeta mobali na ngai te. Depuis asala kango. Mobali na ngai. Respect pas ya mobali. Mais na mona ki trop c'est trop.
lelo ngana na minu te côté gauche mpona mwana mobali oyo abi nalembaki yango nakangi biloko nakie nanga mpa na biso nakoka so kovanda na mobali oyo nga na beti te nakokoka te mama wana azalaki na pasi malgré mama na bomaki libala bakenda na blessure akenda na pasi parce que papa na pusaki mama esika o mama alingaki kokoma te maître nanga bakenda kotala moninga na bango alobi bana na nga nakoyebisa bino namona na ngai basi déclassé po mobali abeti ye bon mais mobali déclassé koto boye batongi duka betami vraiment atuni baninga na ye botiki mwasi na nga na ndako ababi te sakendaki akimi akei abi bokende récupérer bozongisa foti na ngai bozongisa mwasi alibi akoka so kozonga te po abuki oyo ye akangaki ki akoki kobeta mobali na ye akoki kosimba mobali na ye te ezali na basi bana ba principe malheureusement okutani na nani ya kobeta ya mabe makasi sala yango te bapapa ena bato mosusu telema betama tro nzoto ekoli makubungu bandeko oyo ayebi makubungu s'il te plaît koma na commentaire ta mosusu bamininga mosusu baza na kote elekeli bango ka makubungu lisu nini ezala mpe na bana obetaka mwana mingi nzoto ekoli makubungu ça veut dire ata obeti ye ndenge nini azoyoka so pasi te mais fait gaffe le tokomaka na atan wana mwasi telema betamaka tro nzoto ekoli makubungu doka ata kuta obeti ye ayoka so pasi te obeti na tongo abongami na ba air moko bo minute obeti toke azoyoka so pasi te bapapa soki okomi na niveau wana danger ekoti nzoto wana ezokoankese un jour ekorefule ta mosusu na mort subite ta mosusu bamaladi kilikili bana bakomaka vraiment mobulu mwana yoka aso te te tosalaka bongo te eza lisungi te kobeta mwasi eza na ntina te eza mpe éducation te quelque part papa obimisaka toujours ridicule atolati kosi mpenza moto azotala yo abi ndala si kosi miana lelo azokala ndako kotuta mwasi na ye ozobima ridicule po obetaka mwasi oza ridicule abetaka mwasi te basolana na mwasi bapapa na ngai boza tellement na valeur ebele bo garde valeur na bino boza tellement spécial ekozala malamu vraiment bo revoir esika wana na bainsulte na kobeta na kominimize na komépriser eza mabe papa soko okutami na situation oyo ngai ndeko na yo na kokonseye yo kende komona bamédecin sololaka ke mona psychiatre ça veut pas dire soko ke komona psychiatre ozali liboma non kende mona bapsychiatre je crois que bakosenga ofo sololaka obimisaka ko eza kati na yo yango ka thérapie okozwa soko kokokende pa psychiatre te luka moninga mo bosola bien surtout conseil gratuit beta le passé na yo okoli ndenge nini okoli ndenge nini po ozala na habitude ya kobetaka mwasi na yo okoli ndenge nini okozwa lisungi osala bien mama yo olingaka babeta yo po bolingo no emata luka lisungi mama okoli ndenge nini okoli ndenge nini eloko nini epusa yo koma bongo beta lisolo na yo tosololaka thérapie eza kaka na bapsychiatre te entre kaka moto oyo se sentir à l'aise beta pena le passé na beta lisolo na ndenge okoli okoyeba euta wapi ça veut pas dire bana nyonso baparent na bango bazalaka dire babima pareil non yana bamisusu bazali bato ya ngolu
abimi alobi non oyo nga na nosala ngo te na ndako mona mama na nga lere azolela en cachette nga nasala te nosala ngo te azala na grâce pas réfléchir comme ça soki te tozodétruire bana na biso tozobokola barebele ya lobi tozobokola bapiscopa eza mabe bandeko na ngai vraiment to réfléchir à ça nzambe alola batela biso nyonso napesi bino bambote ebele nalingaka bino mingi wana tokutami mbala ya nsima